Bonjour, 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 la grande famille de MK Mbelu TV officiel. La grande famille de MK, l'autre yepenzako sepela. Parce que Bible le billet était, l'homme quittera son père et sa mère, le deux s'attachera. Et il s'attend, ça me fait anglais, français, précisé, la bozana bandera. Bible le billet, l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est comme ça qu'on le dit. Congratulations to you, Gatsby. Balobi, artiste bazo côte avec SCN. Ça m'a remis à la cadeau. La zaki wana na ebisi bino ezaki suka na sombele likambo na baki te to salon ka na forme vlog pour so na chela bino sonka na ebisi bino chaîne na mo problème ba copyright et pas ba copy strike et pas donc na ebisi bino la grande famille de MK Mbelu TV officiel c'est cette vidéo, bon, on peut naber 52 la million officielle. Tout ça, bon mikolo. Tout tchekoto, tout tchekoto. La famille, esengo ya libala. Maman nyon surtout, j'espère, azala kana esengo. Soki ya moni, aboti mwana na ya koli. Les goûts de ça. Maman, na omona ndega, yuka gajibi esengo na Léa. Léa déjà les kakoto aye bien lengi o nenge zala. Yuka ne baso, masongo kitoko wapi kamuke sukale. Parce que on a la gajibi botema pardon bon la botema botia qui me fait amphithéâtre botia penza qui me fait amphithéâtre na kata libala la grande famille. Vous êtes ici chez MK Mbelu TV officiel ou chez B52 la million officielle. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. En tout cas, partagez le lien au pôle en kolakisa. Bolamu ya nzambe eleki ebele. Bolamu eleki ebele. Voilà, kuna tomoni Jenny mwana lemba toni ba artiste bazaki wana ebele ba Linda Cote bazaki na mamte amabe Linda fona lobele pena na français pour Linda makambi osali na homicide Linda makambi osali na homicide. Pourquoi tu peux être comme ça bandeko nanga boboni film au homicide été ya biso e fongo la biso mémoire je vous dis na bi ke le deuxième collège sengo mais na beta moi mbela moi moke moi mbela moi moke na likolo la likambo ya homicide soki nano tali film na homicide te na kobondelo na kombo na Yesu au nom de Jésus Christ kendo ko landa na Belle Vie télévision film moko suka na sombele likambo la famille Belle Vue yebo ba yino te poani ozaka na écriture moko magique tozaka na écriture moko magnétique tozaka nini Gatsby azo sepela wana anglais kezongi na Linda na bisibino aka oh no you bought for me oh no it's sorry come on baby what are you doing I'm just here dancing it's my wedding day I'm dancing bon supporter le vlog alléluia bon supporter en tout cas na moninga mona bi comment tu vanda ka boy toute sa musique to loba tene kama kitoko boy l'occasion kitoko boy va to loba te to vanda ka boy. En tout cas la grande famille ça s'est bien passé to lié kitoko to meli kitoko kande baloba bo excusez nga non lia nguba kande balobaka que le mariage soit honoré de tous. Wana kuna tumoni ba artiste mama na biso top watu kilo ya mboka yoka dance zaki tumoni ba priska bazaki wana. En tout cas la grande famille c'était vraiment bon ba artiste ba monanaki eza ba bazaki na temps ba bazaki na tante ba monana te bento mona bango na mariage religieux banga na binoté parce qu'il y a beaucoup de gens Basolo, absence remarquable, Bella, c'est une femme qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de projets, beaucoup de planning. Donc, absence, il y a Belle Vue. Bon, mon anabi, on m'a bêté pourquoi? Parce que, na religieux à Ozala, na civil, couteau d'ailleurs, à Ozala, pour na zaki na lobby. La famille. Faites une zakel leng. Pour maman millionnaire, moi, so, liboma na biso, notre faux folle. Wana kepe mina Gatsby babandi ba anglais.
Abanzo sa gajbi na anglais. You know, don't do bad things to our sister-in-law. Na interprète le bino bozela. Po banda lo ba ngwane, interprète pas za kine ba ndeko interprète makambu. Nani Davina banda koloba. Asko bateli ba ngunzemba. Libala ezali lipamboliko uta na nzambe libala. Ezali pe mokano na nzambe, oh libala, nzambe apambola bino he, yeba kambeto libala, ekotaka basi vib, omokande, bomone gajbati, kotane zaki balobi, ekotaka basi mibale te, yeba kambeto libala, ekotaka mibale te oh. Mwasi tosaka mobali na yo mobali pelingaka mwasi na yo nzambe apambola bino na bisi bino la famille faites ça qui to makasi pardon eh bien ne bible ke lobaka soko sa musala nzambe kolunga no to sala ya monene osala ngo mabe bible lobi atosali ya mukie mais ezala nini bien fait. Ne mona belle vie. Mais ce qu'il y a belle vie, on a le contraire. Belle vie, ma yé de belé, ma coco, mais belé, mais ma écriture, on a la carte toujours. Chaque écriture, il y a toujours qu'on baxe l'eau, mort l'icolo. T'as la ande bazo bina. Ah, bazo bina. Et je ne bazo paye ça, ba cadeau. Bazo paye ça, ba enveloppe, ba mbong, zo sopana. Gachibi asali nini a honorer mwasi na ye batu nyonso to babanda ko chela gachibi motema na ye ko yebisa biso lelo na ye ko yebisa bino lelo bande ko boyoka ngai te ponga na mam koko so bande ko nyonso to bochela ka gachibi motema mais c'est les français mais c'est l'anglophone bolongola motema oh my goodness oh my goodness oh likambolo kita grave na feti ona yebisi bino ezaki ndeke ezongiti kuna bata français kuna linda agangi kuna hey ipe physionomie alors que on est ni les physionomie je peux les physionomie hey moi ça ko besa biso bato to ebi français ta ko besa biso munokoti linda na bisi bino ye na Davina na fête wana ezaki on dirait fête na bangoti ezaki on dirait fête na bango anglais na français ke zongi po mais c'est les professeurs azaki wana mais c'est les professeurs pas autant la bango kakabi you guys you make my day you guys why you doing this to me même si no gati bia zaki na esengo moko te et wana bandeko na babalité bo comprendre te makamna oloba mukolo bo passer ni tapo mon étape gati bia passer na minute na fiancé na parce que on na minute libala nde yango libala nde yango coutumier Mexico lokola na Bible bakende ko tuna Jésus alobi ya nzambe ya nani ya nzambe ya kaisala ya nani ya kaisala donc c'est-à-dire on est zaboé ya kaisala c'est-à-dire coutumièrement bandeko na biso babala donc famille ndenge zabo ezunion so kidimbu kimbundi basa mama babenga ni kolema ba mungwa ba sac ba bible ba veste ba super nyonso aussi epesa mina minicho madame akoi madame nani gachibi mais ko changer kombo neza kelengi yesu ko changer kombo ndenge zaka nango elengi babanda ko benga okombo moko boye pum kombo papa ye mami kele yo na elongi na sima ya kombo na we ba mami pum kombo changer babanda ko benga o Lydia Mboso mbala moko kombo changer komi Lydia Mboso Dilubenzi bandeko nanga le goût de ça ta linda ka ko kwakula place linda ze ebunga marate esika linda za monanaka pokoloba eleki ebele linda kosika te pardon siko bandeko na kosa bino te batelemi sisko marié banzo présenter sisko marié comme vous pouvez bien le constater c'est monsieur le professeur bandol en anglais banzo en anglais hello everyone
here we have our brother Gatsby. He's getting married today. Today is the day of his marriage. So he is so happy to see you. He welcome everyone here because it's a celebration day for him and all the family. He wanted to honor all his friends and family. Bye-bye, awa bazolo basiko yoka siko tonto mutu ana banda présenter bango abi hey hello you back for me I know you who you are this is the person who is inviting us here in this celebration so we need to pray for them for the couple to be united pardon yako sunganga na anglais na ebiso lobi na butu na bengi Esther na ebisenga bi Esther anglais a ezobomanga come help baby girl come help yepe kuna nazana musala mwena ya koede ezate ya na bunda na kina anglais o ngamo kolobe banda koloba mawana donc pour conclure je vais juste dire que Nzamba Lola abattre la bango accompagner bango tout au long ya babenga au trajet babenga oni chemin au bazui ba poni parce que bele bazalma on a un système ya quand on vendre mais bango penza babité nous devons honorer Dieu faut honorer maloba nzambe makomi nde bible lobby moi nzande bango za nini masa kotika baboti mobala kotika baboti ya libala ezali lipambo likouta na nzambe libala ezali pe mokano na yawe libala nzambe apambola bino bapesi conseil siko pa mwasi mama yebaka mbetwa libala ekotaka basi mibale te yebaka mbetwa libala ekotaka mibale te mwasi tos agachiba banzobina abi moto na ponaki yeyo tala nzamba pambolinga lelo moto bato bazelaki gachibina yebisibina zene sengo moko esenga moko zaki nango hey alobi everything I need it's you baby everything I want it's you baby oh I wish I could make you na bisibino anglais kote sikona suka alobi yawe motema etondi na esengo osala bisikanga na yo tuti papa bizole tendi na esengo osali koleka makanisi ya bato amonde ngakamwe abinzamba sali koleka makanisi ya bato parce que il y a des gens qui disaient que non ndenge zane loko esala mate bakobana na te egatubia sana nini yasala kabwe nini biso bato tolingaka kotsa ba point na ba vie ya bato tala lelo oyo en tout cas félicitations en passant la grande famille homicide des Aïwana na Belle Vie Télévision tokene kolanda yango soki ezamba no ya liboso kokuta na libaku ya kokuta na lia na biso soko kokuta ngo na B52 la million officiel soki po kokuta ngo na MK Mbelu TV officiel kaka yo partager yango penza tomona te ya donc to mona déjà maman na biso bolole Marie Jane tant que mona de maman na biso bolole Marie Jane azo représenter déjà famille Bota tant que moni déjà Marina Laba azo représenter déjà famille Bota donc c'est-à-dire nyonso tozaki kemal nyonso tozaki danger nyonso tozaki takas donc nzamba pambola bino tokutani na mikolo mizali koya soki yesu azongi te tokoyela bino na civil tokoya nango na religieux pe tokoya nango bomo mesano ka po boyebisi
biso pena msala biso nde yango na kopanza sango ezala sango malamu ezala sango ya mabe tokopanza yango pour que soki eza ya malamu bato bazala édifié soki eza sango ya mabe pour que bato bazala reconnaissant to pe bazala alerte ya koyeba oh likambo to banda ko sala eza mabe likambo oh boy to banda ki ko sala ezali malam. Donc pour conclure j'aimerais seulement dire famille Bota elengi kuna bana famille Bota mobima je vous aime beaucoup badina chou ba pesha lover en tout cas nzambe nanga apambola bino amona bino bisika nyonso bozali kano na fc biso ke na B52 tozaki na moi problème moko moi kokoso moko technique problème mais si chaîne ezaki na moi problème mais maintenant kaka ne bible lobaki bao batali la kanzambe bazala ka desite ndenge nzembo na biso ebetaka toujours avant début ya film na biso baye batalela kayo bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungi ya ba veuve papa ya borfelin mobali ya ba veuve akosaka te donc chaîne eza déjà wana en tout cas tout ça lango kande to salaka to partager ba lien to commenter to aimer vraiment et osala biso bien makasi et cause la seule moyen pour nabino ya kosunga mama B52 la mignonne officielle ou ya zappé mama MK Mbelu TV officiel. Donc du coup on est là on se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Ah on a Katia ba chaîne bino obolinga mingi bisous bye.